esengelaki na mokolo lelo le 18 mars 2025 gouvernement congolais akutana na groupe terroriste ya M23 soutenu par Rwanda na cadre ya processus ya Luanda. Me ya kokamwa ezali ete ndenge nazoloba na bino boye bakimi Paul Kagame akimi, Barwandais bakimi, M23 bakimi kokutana na gouvernement congolais to délégation ya gouvernement congolais. Na cadre ya processus ya Luanda RDC na Rwanda esengelaki Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akutana na Paul Kagame. Tolali tolamuki tomoni Paul Kagame akimi. Paul Kagame alobi na koya lisusu te. Batuni ye okoya lisusu te pona nini pa ya Lorenzo. Alobi no soki bolingi na ya tokutana na Tshisekedi esengeli pe M23 azala na kati. Lorenzo akamwe. Communauté internationale ekamwe lobi oh yo lisusu olobi po zala wana esengeli M23 zala na kati me tokanisa ki obanda kolela makambo FDLR elongo FDLR ekomi M23. Batata, ba mama, bandeko wa bolingo, mbote na bino. Boye malamu na mayangani na Politique TV. Nazali wa bino, Patrick Chimanga, tata mayangani. Mwana ya mama Christine Kalanga. Mpeto leki mbala moko na maetokolobela na to solo la politique na biso ya lelo. Nazali na esengo pambate. Banguna ya M23, bakimi, gouvernement congolais kuna na Luanda. Ndenge boyebi. Esengelaki na mokolo lelo le 18 mars 2025 gouvernement congolais akutana na groupe terroriste ya M23 soutenu par Rwanda na cadre ya processus ya Luanda. Me ya kokamwa ezali ete ndenge nazoloba na bino boye bakimi Paul Kagame akimi, Barwandais bakimi, M23 bakimi kokutana na gouvernement congolais to délégation ya gouvernement congolais. Esengeli boye baete o ezali chance asuka bapesa ki na groupe M23 soutenu par Rwanda et pas ya communauté internationale na cadre ya Conseil de sécurité des Nations Unies. Nazonga nanu simamuke avoir na kota na mozindo ya maye ya politique ezali koleka na ngonga oyo. Na yebi ete na expliquer ki bino déjà nini ezali processus ya Luanda, nini ezali processus ya Nairobi. Processus ya Luanda, Angola ezali entre pays na pays. Félix Tshisekedi na Paul Kagame, RDC na Rwanda. Processus ya Nairobi ezali entre gouvernement congolais na ba groupe rebelle nyonso tout, ba groupe armé nyonso tout ezo opéré na kati ya Congo, mais précisément na Est Mboka na M23 na kati na bango. Après avoir M23 kobanda processus ya Nairobi bisika wapi akimaki yango tango komprenaki ke sengeli bakende na cantonnement bazonga na vie civile bakokota lisusu na armée te po ba infiltrer bakokota lisusu na ba institution te po ba infiltrer bakimaki kokima bakimaki yango tata mokonzi ya ekolo na gouvernement congolais bazwaki décision ke bakotika la jamais ko discuter lisusu na M23. Mais na cadre ya évolution politique, boutaki kolanda résolution 2773. Nasi na expliqué bino yango na ba émission ebele bokota na mayangani na Politique TV, boko yonga ngo pe bokolanda ngo bo comprendre nini elobi. Mais na kotusha ngo likolo muke pona faire comprendre bino ba enjeu politique ezali koleka na minutes oyo. Résolution 2773 et l'Obaki Sengeli ba groupe armé nyonso tout ba quitter République démocratique du Congo. Résolution 2773 et l'Obaki Sengeli Rwanda a quitté Congo, a quitté Goma, a quitté Bukavu. Et baki sake Sengeli ba armée étrangère nyonso tout ba quitter République démocratique du Congo, kobanda na Rwanda, Burundi, SADC, oe sangisi Zimbabwe, South Africa, to Afrique du Sud na ba pays misusu. Et nasuka balobaki esengali gouvernement congolais akoba na processus ya Luanda et puis na processus ya Angola. Nini ezali processus ya Luanda na uti ko expliquer bino ezali entre pays na pays Paul Kagame na Félix Tshisekedi.
nini ezali processus ya Nairobi na uti ko expliquer bino ezali entre gouvernement congolais na ba groupe armé nyonso. Mais nasima ya João Lorenzo président ya Angola oyo azali médiateur ya conflit entre RDC na Rwanda ye ko annoncer te azui ba contact pour gouvernement congolais ba solola en direct na ba M23 ezoki saki ba congolais mingi ba sepelaki nango te bamonaki yango trahison na part ya gouvernement balobi me boni ba M23 bazo boma ba mama na biso bazo boma ba papa na biso bazo violer boni to ya kovanda to sula na bango. Mais côté na ye tata mokonzi ya ekolo président de la République eza toujours na katia calcul na ye politique to diplomatie na ye politique andimaki ete ya kotinda délégation bakutana na bango mpamba te soki bosi rappeler na mikolo mileki tata mokonzi ya ekolo Fachi aebisaki na président Angola João Lorenzo ete ba M23 bazali ba Rwandais, ce n'est pas congolais. Pambate João Lorenzo président Angola bandako senga na ye ameka kosala pont entre gouvernement congolais na ba M23 direct. Fachi aebisaki ye meka kosola na bango bakoya na cahier de charge na bango. Oko comprendre que cahier de charge na bango ezali cahier de charge ya Rwanda et ce n'est pas congolais. Mais João Lorenzo président Angola akendaki kokotisa invitation. On peut le 18 mars 2025 ezali mokolo moye sengela ki bakutana na Luanda ndenge nazolo banabino boye gouvernement to délégation gouvernement congolais ezali na Luanda mais ba M23 est que bazali na Luanda ba chetu la mwisi ya zaza bakimi pona nini ba M23 bakimi gouvernement congolais kuna na Luanda nazo ya pona ko expliquer bino mais bo permettre ngana zonga mukesima pona meka komanyolela bino ma ya politique ezali koleka na kati ya République démocratique du Congo pe na sous-région ya Grand Lac. Premièrement, boyebaki ete na cadre ya processus ya Luanda en RDC na Rwanda esengelaki Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akutana na Paul Kagame. Nini ezali réglementation ya Paul Kagame? Nini ezali ba demande ya Paul Kagame? Paul Kagame azali kolobela mokili mobimba ete soki ye azokoba na kopier République démocratique du Congo, soki ye azokoba na koboma na République démocratique du Congo, plus de 30 ans yango yo ezali po FDLR azali na kati ya Congo, ezali menace pona ye. Batuni ye mpo otika kopier, otika ko violer, otika ko semer désolation na Congo. Nini esengeli kosala? Alobi non esengeli gouvernement congolais a asirenga ete akosilisa problème ya FDLR. Gouvernement congolais alobi problème ezate na pesi plan na ko éliminer bango boye na boye. Yaka kashitokutana na Luanda to signer. Tolali tolamuki tomoni Paul Kagame akimi. Bakendaki ko conseiller que soki kei ko signer ba accord na République démocratique du Congo ezali suicide na yo, ezali liwa na yo. Paul Kagame alobi na koya lisusu te. Batuni ye okoya lisusu te pona nini pa ya Lorenzo. Alobi non soki bolingi na ya tokutana na Tshisekedi esengeli pe M23 azala na kati. Lorenzo akamwe. Communauté internationale ekamwe lobi oh yo lisusu olobi po zala wana esengeli M23 zala na kati mais tokanisa ki obanda kolela makambo FDLR elongo FDLR ekomi M23 ote esengeli kaka M23 zala pona ya kosigner balobi bon savoir na grâce ya résolution 2773 ya Conseil de sécurité des Nations Unies et pesi lisusu Lorenzo Mpifo mpambate batata ba mama bandekwa bolingo bokanisa na mikolo mileki tango Lorenzo akomaki président ya Union africaine asalaki communiqué pona koloba ete akokoka lisusu te kokoba na médiation ya Congo na Rwanda mpambate akomi président ya Union africaine. Mais na sima ya résolution 2773 tomoni Lorenzo azwi mpifo azongeli lisusu médiation ya Rwanda na Congo sans toutefois kosala communiqué ke ndenge na lobaki na kosala ngo lisusu te cette fois-ci na zongi, c'est-à-dire
Conseil de sécurité des Nations Unies bapesi ba ordre balobi yo lokolo bandaki processus oyo kende nango tina suka tomona bisika Rwanda kokimela biso tomona bisika Paul Kagame akokimela biso tolali tolamuki toki président angolais apesi communiqué que dialogue kozala entre gouvernement congolais na ba terroriste M23 soutenu par Rwanda. Ba congolais mité mezoki, ba congolais mingi basepela kité, balobi me boni na Congo ekomi po okota na politique okota na armée esengeli oboma bandeko na yo to salie na banguna ya Congo obomi au semé désolation sima oyo koti na politique po basala no dialogue. Ba mama batata bandeko bolingo mingi basepela kité. Mais côté gouvernement tomoni bango bandimaki ete bakokende kokutana na ba M23. Na côté M23 na baye bazo soutenir bango tomonaki bango kobeta maboko kosepela koloba tozio tozalaki koluka. Nini bazalaki koluka? Ezalaki dialogue direct entre bango na gouvernement congolais. Esengelaki dialogue yango esalema lelo le 18 mars 2023. To esengelaki ba pour parler yango esalema lelo le 18 mars na Angola. Mais na mokolo ya lobby le 17 journée moko avant dialogue esalema tomoni ba terroriste M23 bakimi batie tout la mouche azaza bakimi pona nini tomoni babimisi communiqué na communiqué na bango o babimisi lobby ba groupe terroriste M23 ba lobby lokola Union européenne a outi ko sanctionner ba Rwandais na quelques membres ya M23 bako kende lisusu na pour parler te na gouvernement congolais anto M23 balobi ki lokola ba sanctionner ba Rwandais par Union européenne na quelques membres na bango bako kende lisusu na dialogue na gouvernement congolais te et sengeli Union européenne alongola ba sanction na ye contre Rwanda simande bango bakindi batu bakamwe mokili mobimbe kamwe balobi oh est-ce que M23 ezali groupe ya ba congolais to ezali groupe ya ba rwandais soki M23 ezalaki groupe ya ba congolais balingaki baya bakutana na gouvernement congolais bayebiseye nini bazana ngoposa nini ezali ba demande na bango mais boni bosi boyokani bokutana na gouvernement congolais po ba sanctionner ba rwandais bino boboyi koya na pour parler ton dialogue avec gouvernement congolais. Donc Tshisekedi Félix azali na kati ya koexposer Kagame tina suka azome maye contre mir batata ba mama bandeko wa bolingo. Soki bokanisi na mikolo miemelekaki tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobaki na Joao Lorenzo ete ozotinda ngana solola na ba M23 bazali ba congolais te bazali ba rwandais mais lokolo ozondi mate kende bengi sabango baya tokutana na bango sima o comprendre que baza ba congolais te baza ba rwandais po bakoya toujours na cahier de charge ya Rwanda et suka bakokima bakosilisa discussion yango te biso tozali bato tozoloba makambo o ezali ya solo. Donc soki M23 aboyi kokende kokutana na gouvernement congolais na Luanda ba raison nini apesi raison ba pesi ezali ke po ba sanctionner ba rwandais na Union européenne po ba sanctionner Bertin Bisimwa na Union européenne. Donc batata ba mama bandeko bolingo bozala na isengo c'est fini pour M23. Il n'y aura plus de dialogue entre gouvernement congolais na ba terroriste M23. Dialogue ekotikala kozala lisusu te mpamba te ba pesi bango chance asuka et baibi kosale langote lokola baibi kosale langote gouvernement congolais akoleka sikoyo na vitesse supérieure communauté internationale ezoleka sikoyo na vitesse supérieure conseil de sécurité des Nations Unies ezoleka sikoyo na vitesse supérieure. Nini ezali résolution 2773 résolution 2773 il y a conseil de sécurité des Nations Unies et le biboui 1 esengeli Rwanda a quitté République démocratique du Congo esengeli armée rwandaise a quitté Goma a quitté Bukavu
aider esengeli ba armée étrangère nyonso to équité République démocratique du Congo na uta ko ebisa bino pona nini SADC et décidaki kolongola ba armée na bango na kati ya Congo ezali toujours na suite logique ya résolution 2773 ya Conseil de sécurité des Nations Unies yango nde epesaki lisusu Lorenzo Mpifo po ete abengi M23 bakutana na gouvernement congolais awa M23 akimi Conseil de sécurité des Nations Unies ekosala nini na koyambala nsima mpo na komanyolela bino batata bamama bandeko bolingo me na miniti obokitisa mitema Tshisekedi Félix azosilisa guerre oyo tovandi nango pendant 30 ans kaka na stylo boyokanga malamu nazoloba boye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali ya empa ya kosilisa guerre oyo baimpoze biso epai ya Rwanda na ba multinationaux pendant 30 ans kaka na stylo ndenge boyebi armée na biso FARDC ezali infiltré epai ya Rwanda na Uganda moyen to gagner bitumba oyo sur le plan militaire ezalité. Alors tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali na 2 cartouches à liboso ezalaki cartouche militaire malheureusement échoué a appliqué cartouche ya diplomatique to diplomatie na ye ezali sikoyo kopesa ba retombe nango na yango nazokende na lombango na kosenga na bakongolais nyonso oyo bafingaki Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tango azosala ba voyage oyo bazalaki koloba ete azali président voyageur basenga ye bolimbisi epamba te voilà maintenant ba retombe ya diplomatie na ye lelo mokili mobimba emoni ete muto azali ko agresser République démocratique du Congo pendant plus de 30 ans ezali Rwanda na Paul Kagame mokili mobimba ezali kolakisa Paul Kagame misapiete azali assassin ya peuple congolais plus de 16 millions de Congolais massacrés parmi bango basi bana bazana kati dernièrement na Goma na Bukavu babomi plus de 12 000 population na kati ya 12 000 oyo tozana basi tozana bana bazana kati alors ezali sikongonga ya ko mettre fin na bitumba oyo yango tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali ya empa ya kosilisa guerre oyo tozala na esengo bozala na esengo tozali baloni ngai lokola journaliste na bino investigation Patrick Chimanga tata mayangani mwana mama Christine Kalanga na lobaki na kozala na bino wana pona ko servir bino à tout moment évolution ya information ezali na koya pona ko manulela bino po ete botombe te na ba manipulation ya armée numérique ya Rwanda pambate armée numérique ya Rwanda etie ba batterie nango en marche ba regretter même ba congolais ba journalistes congolais pour basa la campagne contre République démocratique du Congo pour ba déstabiliser moral na bino ba congolais malheureusement pour na bango journaliste à investigation Patrick Chimanga zali pour na koya ko manyolela bino information nyonso na bosembo na bwanya pe na patriotisme nyonso tozali a empa ya kolonga bitumba oyo batata ba mama bandiko bolingo en bref na yaki na lomango pour na ko expliquer bino que M23 bakimi dialogue na gouvernement congolais o esengela ke salema na mokolo alelo le 18 mars kuna na Luanda na Angola awa bakimi nini ezali étape o ekolanda ezali vitesse supérieure na compte ya Conseil de sécurité des Nations Unies pe na compte ya biso moko République démocratique du Congo na suki ya pona lelo batata ba mama bandeko bolingo bozala na kimia na mabota na bino bisika bozali bobosana te ko s'abonner na chaîne YouTube na biso mayangani na Politique TV ngai nazali mwana musala na bino bo like bo partager to mona nimbala sima merci mingi nazali wa bino Patrick Chimanga tata mayangani mwana mama Christine Kalanga pe merci beaucoup goodbye.